Regarde, Bellevue a un cœur. Bellevue a un cœur en or. Moi, je vous l'ai dit, elle a un cœur en or. Dada, la seule personne na théâtre à Kangi Internet pendant plus de 5 ans, c'est Bellevue. Elle est la seule. Elle est la seule. Tout le monde, bazo diembela, même Maman Sila, je l'ai dit, bazo diembela et pas ya Bellevue pour que les gens balobé la bango. Je te jure. Mais bango bongote. Non. Ceux qui mutu alingi bongote nayoka qui président Mike la duchesse lobby na voilà na vidéo na TikTok a lobby ango très bien que à l'époque si la Azalaki a tourné mais si la n'existait pas ndenge Azalaki ce qui tournage nyonso pour si la kende il faut Ursil a imposé là c'est président la duchesse oyo aza comédien koleka bande kona biso bazana ba comportement ya ba mbwa bazo koloba do bazo ko finga bat la duchesse ayebi bande kona na nyonso elle a bien dit à l'époque pour Maman Sila a tourné il faut Ursil Pechanga a imposé producteur pour y a tourner ça veut dire que azalaki na visibilité té azalaki comment dirais-je mon tétenaye nano donc ya quitté voilà vous comprenez mais elingi kolobate que azalaki et l'autre côté à l'époque son temps ezalaki nanu et le théâtre partait déjà vers sa fin. Voilà. Le théâtre partait déjà vers disparition nango. Bellevue Azui relève moko boye. Ou peut-être lobby ba sous-estima qui maman wana. Lobby ba mona qui est pamba. Lobby ba pesa qui est chance té. Mais avec ses efforts, avec l'aide de Dieu, le Kola Azalaki n'a pas objectif à s'imposer. Aujourd'hui, si on parle de production, na milieu il y a ba comédien, c'est grâce à cette dame. Mais Bellevue Azali patrimoine au biso photo protégé. Voilà. Tu sais aujourd'hui perdre la tête de Bellevue Azali le Kola oyo boutade oyo les Africains balobaka ko perdre le mokolo eza le Kola bibliothèque mobimba donc voilà, c'est comme la tête de Bellevue. Depuis à l'époque il y a Major Zolozo Lobino Boyebi Kutu. Beaucoup de films ezala conçus par cette dame. Voilà. Beaucoup de films ezala écrits par Bellevue. Est-ce que cette personne aujourd'hui même si ba imperfection bisonio sotoza nango beaucoup ki ko banozwa mutu na pena bozu boche na mutalaka bo crucifier ye lo na ke lelo na ba Bellevue azana bana ebele c'est ça akoki jamais ko bando tambola na bana na nyonso soki atamboli na bana na nyonso il faut allouer combien de bus bato yo balobela Bellevue baza plus de 20 donc aujourd'hui s'il faut doit tambola na bango na descendre moko il faut combien de bus il faut combien de transports il faut ezala espace nini ayebi jour wana to mona ki bango bake nzela mai na mwandambo abana na jour wana surprise bureau ça là voilà jour wana pe to moni ake placement boy na mwandambo abana na chaque mutu azana ta na ye oyo il faut abima na mama donc botika ko nyonga na bino donc et puis d'ailleurs même quand elle a dit ça lobby vidéo obino boyo kozwa vidéo awa bande kona bino misusu ba yete bozwa vidéo bo kabola na bande kona bino nyonso vous devez travailler comme ça ero yo zui likambo bengi pe moninga ye asali yango mais moi pour naïe il fallait 3 personnes ba kende lobby kuna to éviter so combien de personnes ba voilà donc c'est un peu ça et ça 12 té s'il vous plaît voilà batunion so ba yebi na lobby batunion so informer bango ki eza bon batunion so bandima ngote pour tous vrai moi je défends que des valeurs parce que nakati ya Bellevue je peux te définir Bellevue ce qu'elle fait aujourd'hui Azali parvenu té Bellevue a eu le temps d'aller à l'INA Bellevue est allé étudier Bellevue à Komaka Bellevue à Pesakavi Bellevue Bellevue Azali parmi baye oyo baye ko la musa théâtre o donc kufaki aujourd'hui si on parle il y a ba production na histoire il y a théâtre il y a Congo aujourd'hui c'est grâce à Bellevue je veux te dire un truc omoni beaucoup tani nangai na Sarah ma chérie mon frère mais c'est ça omoni aujourd'hui ezana bande ko ebele moko na uta koyoka awa ba tinelinga lien ka finginga yo mosa benga na Chine boye na boye dada ba yebite ba sacrifice nini obiso ko sala lelo ba yebite alliance nini nga naza nango na Nzambe. Vous êtes sur Top Media TV.
Bienvenue chez nous, vous êtes sur Dada International Télévision et puis vous êtes sur Top Média Télévision. Donc quand on parle de Top Média, on va directement à Dingalapa, Balobi, Mobala Libandi. Que je salue. Donc, partout dans le monde entier, la grande communauté, la famille Libota, la diaspora, tout on va consommer théâtre congolais. Merci vraiment pour ce temps au Bondimi qu'on a accordé. Aujourd'hui, je suis avec un confrère, un ami. Autre temps à décortiquer cette émission. J'espère qu'ils ont Liboso. Allez, quand on a plateau, on a biso, mais exalambala soukate. Parce qu'à chaque moment, il s'appelle Tadingalapa. Voilà, balobi moi la mayele na balotete na e ndenge yamsi yambalobaka. Torobeta lelo masolo nyonso. Top Média, je vous salue. Bato nyonso bazana Top Média, so po na Dada International vous abonner. Tadi ezama bien. Il y a quelque chose de bien derrière moi, je vous invite tous d'aller vous abonner à Dada International. C'est une chaîne où ezali na cahier des charges et une chaîne où ezali na ligne moko boya conduite. Une chaîne où ekoki ko changer pe makambo ebele Dada International. Pour vous, ezala lokola ndako, ezala lokola cuisine, ezana kati ya Jérusalem. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup pour ta dingala. Je suis avec lui, peut-être au bêta bamasolo nyonso, peut-être ils en a battu, ou ils a première fois naie à mon atadi na vie naie, ton émission à comme tout natadi na il est qui, t'as dit tu peux nous parler un peu na bateau bas opportunité au tala au ba ba tuiki, au uti wapi, au sala kanini, et l'autre ni mayo na TV. Voilà, au départ je suis Tadi Ngalapa. Mon vrai nom c'est Tadi. Mon vrai nom c'est Tadi. Je suis l'aîné de ma famille. Derrière moi, je 7 lek. Tadi Ngalapa, Ah ouais, donc entre nous, Bana Liboso, elle est qu'à moi bien. Tadi Ngalapa, moi na mère na bango, moi na papa na bango. Je suis célibataire. Tadi Ngalapa, je suis Nzambe. Les gens n'ont pas été naza cordonnier. Na tonga vraiment ma papa ma casse dans des nazabo. Na cordonnier. Nazali informaticien aussi. Tadi Ngalapa. En même temps, je suis aussi le créateur il y a ma chaîne YouTube. Tadi Ngalapa naza. Je suis cinéaste aussi. Na komakapé film. Naza pe scénariste. Nzambe Asalanga grâce. Nazapé caméraman, en même temps je suis monteur, réalisateur. Donc, au nyonso ba jeune ba pratique na vie. Nzambe asala inga moi grâce wana na bandi université. En tout cas, je touchais à tout. Je touchais à tout, même le cinéma je faisais. Tadi Ngalapa aussi, c'est quelqu'un qui a étudié les bons dieux à Salibiso Grâce. Je suis licencié dans le domaine Mokobo na lingité Gotanga Kombo Apo et les babane comme mais moi CV vraiment Zali moi moulaï quoi sur ce qui nous concerne. Félicitations. Na CP na CV na Onzamba Pambolo. Ato Bombe Libiso mais toyebi que quand même te retenir Tadi Ngalapa sont licenciés. Ils ont déjà fierté à Mboka dans lobby. À venir et à la malam, quand nous le bara, le galelo. T'as dit ngala panga na yeba ou le réalisateur, na yeba yo da ba misala ebele. À l'époque, tu travaillais avec ton frère Teddy. Tadé de Montikil. Non, Tadé de Montikil, j'ai commencé à travailler d'ailleurs avec Tadé quand il a quitté Maison Mère. Voilà. Parce que Tadé a beaucoup. Bon, ça on a relation ni yona Tadé. Ouais, c'est mon sang, c'est mon grand frère. Tadé, Tara. Non, comment on est à la Tadi? Ok. Comment on est à Tadi? Tadi ne wera son moto doit commis ça. Ok. Tadi. Voilà. Maman nangaza le qui est pas maman yabatade. Ok. Donc maman Tadi aza maman kulutu nanga. Ok. Beaucoup de temps que ma maman passait avec Tadi de Montikil donc nakoloba libelo na mela muto amela ngo liboso za Tadi. Tadi de Montikil et c'est comme ça lokola maman abano lingata Tadi mingi, Tadi kuluma. Na botami a décidé kaka kombo ya Tadi wana ba pesango donc pananga lokola alinga kaye mingi ngai pe do bano linganga mingi andima na yebiso nyonso famille moko tozala na ba Tadi donc Nzambe ayi osala grâce que era ke Maison Mère ba comme c'est Tadi de Montikil. Je travaille avec mon frère na ba projet Ebele. Na ba projet Ebele na ba projet Ebele à l'époque lorsque j'étais
en train de faire réalisation il y a film nanga na makambo na banda ko sala na salaka pe appel na ye du fait que c'était un artiste oyo azali na ba talent ebele surier na salaka appel na ye na ba année si je m'abuse pesa ba 2000 cause ba 2000 2009 ou 2010 boy toi quand un projet moko il y a réalisation d'un film le réalités académiques non c'était mon mikiliste donc nazaka na besoin na kati il y a projet wana il fallait un musicien à intervenir parce que musicien na faut azala na camarade mo camarade neona c'était un vendeur de chimères. Alors il fallait impressionner moi si vous savez les filles à Kinshasa soit eu que mutona tambola na fali na wera na kofi moi influence voilà donc j'étais obligé il y a ça l'appel na frère nanga na kansi au rappeling à bilo mode les kakala donc j'en suis sûr peut-être batu bako nako ça les formats ceux qui nako retrouver les anciennes vidéos nako chango en ligne mais là déjà j'étais déjà na kati il y a audiovisuel nazali déjà na audiovisuel et lorsque Tadé a longwe maison mère j'étais parmi baye oyo bayaki ko chaye mais forte pour na ko luka moi ya ko poussa yaya akene liboso kande zalaka Tadé era longwe je n'étais pas en Afrique era longwe na maison mère je n'étais pas en Afrique et Nzambe aya ko sala un mois après kolongwa na ye ngana ye Kinshasa et c'est comme ça que c'est lancé avec mais il était d'accord de travailler avec vous après ça que confiance par rapport il y a ba réalisateur ba caméraman ou utaki na bango na maison mère du coup peut être que musicien to mutu so alongwe place moko nga ça lelo moko ya excellent de façon que place so alongwe et l'accepter qui a quitté mais après ça que confiance dans ma famille je vais te dire un truc dada peut-être non aloba et pas batu belé. Lorsque j'étais étudiant à l'UPN, parce que moi j'ai étudié à l'UPN, lorsque j'étais étudiant en même temps, nous pratiquais art. Ok. Mais et pas nabiso babano linga koyo kwa kumwa art. Que non azo luka asala cinéma azo sangisa batu il ne voulait pas. Mutwali boso a gangelanga azu téléphone a benginga a gangelinga lobina moni babiloko no mona télévision internet na lingi te. Yo au continue nango c'était Tadé. À lobby moi je vais te voir étudier. Je vais te voir aux alaboué, aux ali bon, il y a des choses que je peux pas te parler ici. Voilà. A benganga ti nanda kunaye à l'époque à Banova na 10e rue na limité to kena to fanda to sola lela na degré moko impossible boya. Ouais, Tadé boya na motema moko tu peux pas continuer avec le cinéma parce que à l'Axinga avantage il y a cinéma au Congo les ana et l'autre côté avec ta tête tu vas perdre ton temps inutilement tu vois il faut tokolinga yo otanga ke na cinéma à la maison c'était soka bayoki ka ke non yé akenaki asangisi bato en tout cas ezaki guerre. Mais au moins je faisais ça nakoba tama et ti après un temps na komagi siko ko sangisa batu après un temps na koma pena ko sangisa batu erto komi et panabiso je musu bevier dans zonga bo dans kuta batu belle na lupangu atuni donc ezani hop président asangisi bana awa azo pesa bango conseil je fus un encadreur il y a jeunesse j'aime bien être proche il y a bande konanga il y a ba jeune mais lorsque na yeko talisa ba parents na ba Tadé bango nyonso ba maman Adrienne ba petite nanga tana te magique ba yaya Lisette c'est ma copine je te salue ba yaya Lisette odoza na France kuna na talisi bango yaya mes ambitions ya vie eza boyer et alors moyen onga il faut na atteindre ba objectif nanga wana fona zala na batu oyo fona sale loko fona sale loko je vous assure que les études je vais jamais abandonner mes études donc c'est comme ça je finis mes études na licence na 2011-2012 si je m'abuse pas jour avant na silsana no ba études nanga jour na ke défendre mémoire bah ya na salle place bunga na bano salle la défense nanga ils ont vu c'est que na salle na ba membre ya jury en tout cas bazaka trop fier nango vraiment et c'est comme ça hein après ça
batikelanga pena le temps, la main de faire on a nango besoin. C'est par là. La makambo nyonso, donc c'est par là na se lancer na nyonso. Na filmer na filmer, na production, na make-up. Voilà, donc c'est ça. Donc vinanga yangwana. Moi j'aime bien instruire les gens. J'aime bien apporter une lumière et pas yaba jeune. J'aime bien yakoya ko stimuler les jeunes, balongwa na kofana na coin, balongwa na bêtise, balongwa na eloko mo. C'est-à-dire que tu as de capacités oyo okoki ko sala makambo yo orevaka na vie. Ce qui vous manque juste c'est la volonté de vous lever ya ko kene vers makambo wana. Donc en 2012 quand je finis mes études et en 2013 j'étais obligé d'embrasser makambo. En 2014 na bandi business nanga nanzela Chine ba bande ko ebele ba yebi et puis voilà tinde kenande to ça voilà ba business na yo na Chine ko mena ba bureau na yo mais standing mais yo ya YouTube m'a cassé, YouTube ne te frappe pas, YouTube ne te frappe pas YouTube. Parce que moi à l'époque que je t'ai connu, tout le bapé vérité, il te faut témoigner petit. Il faut te témoigner à mon gars vivant. T'as dit où tu as Chine à l'époque, car venait fan de garçon mais à l'époque il était beau. Bah moi il doit être kinda t'es pour na yo na beba. Ah t'es comment beba t'as dit. Oh na beba. Vous savez pena hôtel pena mon bal azo vimba boy. T'es mais et d'abord tante et puis à Jésus pour ça. À l'époque nazaki na makambo nazana ngo leloté dada. Aujourd'hui on a beaucoup de choses nazamo na liboso. On a beaucoup de charges. Bien que Batubele bakansa keso mutuna nous abalité aza irresponsable mais je vous dis mes frères et sœurs eza bongoté vous voyez dada et puis à l'époque aussi la conjoncture ya mboka do ezalaki vraiment boité donc dada je ma mission pour la jeunesse je ma mission ya makambo na salaka et puis je sais qu'est-ce que nayaka ko sala na place publique na réseaux sociaux tu sais dada les réseaux sociaux c'est un lieu où ezali place ngana lobaka ezaka place ya ba opportunité. OK. Eza place ya ba opportunité. Voilà. Eza place oyo soki oyebi ko salela ngona ndenge malamu en tout cas. Okutana makambo malamu. Okutana pena makambo malamu ebele bien que aujourd'hui ce sont les anti-valeurs ndé bazo comprimer pour na koluka kozwa place ya ba valeur mais nous aussi qui cherchons moins à faire de notre mieux ya ko sala mosala na ndenge longo bani to kolemba te quoi to kolemba te parce que tous les gâtés autour na maboko abatuke o biso photo mérité na mosala na biso c'est ça qui est très important voilà tu as dit ngala pa osa qui présenter des émissions na yo calme osara chanteur je suis pas chanteur mais je suis né na famille ya ba artiste voilà mbongo yo etangi sanga mbongo ekomisanga ce que je suis na futa pe ba plus de 4 fois billet il y a $1800 et zali bambongo il y a art. OK. C'est-à-dire il me rappelle bien ayoka déjà moi biloko moi. C'est ngala pananga. Donc mutu a comme singa boy c'est menuisier. OK. Siko menuisier mo boy vengala pa donc c'est-à-dire na benga ye mon président grand prêtre. Wana bato ba dada ko kana na top. Pona bo mona papa ngala pa te. Donc wana grand prêtre c'est-à-dire talaka menuisier wana abimisi Plamedi qui va défendre Kalatea wana ICC petite nanga azosilis en économie Jojo déjà azaka licencié il y a Bénédicte et Christivi au baza libanda il y a Afrique il y a Déborah au aza na azosala droit aza déjà cette année azo passé G3 c'est-à-dire menuisier wana aza na plus de 5 diplômes. Il y a des études supérieures. Donc je suis né dans cette famille. Donc Oyemba les andenge bena ezanga bena na makila. Yembe ça tamwe lo. Tadi yemba ka kitoko. Zuna yoka ye na bitati. Tadi non. Makapeza. Ngano yemba ni na yemba yamba. Yemba te loro moko tadi. Nalingaka kotambola na se ya makolo ya Nzambe dada international motema epeli motoye. Nazoluka pasa kobota te kasi ya koluka mwasi pete. Mosala kaka otozo sala Nzambe akotia loboko ye dada. Bravo! Na ebisi yo batu nanda ko bagangi ba découvrir casquette mususu. Te à part wana koyemba ngana utopso ka na tonga ba sapato grave. Un bon cordonnier.
nde naza pota moko awa quelque part crochet moto de kotanga. Dada, nous sommes passés dans la situation où des fois aujourd'hui bah pour découvrir t'as dit mo boy na casquette mo boy mais tozali na histoire. Tozali na histoire na mona des fois même nos frères et sœurs Bayaka na télévision pour faire diffamation sur les gens, insulter les gens. De Salanga passe. Dada Nazan a plus de 10 ans, il y a expérience, il y a Moussala Oyo. C'est ça. Il y a YouTube. Mais Nazo Pso Kengan de Gonon de na fan di boy, toujours en télévision, dans la chaîne, Nanazo ta ya kozwa t-shirt ya moi si il y a Belgique, France, États-Unis, Canada, Chine nité. Donc nanu nazwate. Nanu nazwate. Donc na bunda kanga moko siko na ndenge na bunda ka o lokola na Moussala Oyo tokoza la même ata na 2 3 4 personnes lokola ba maman nanga lokola ba maman Bijou Ketani depuis aya na vie nanga nazwa kimia oyo toyebi ke mutu donc akopesa kimia na ezaka nzambe mais siko nzambe a kota kati ya ba mama lokola ba mama Bijou bapesanga kimia mobo na vie na koma mwana na ye ya liboso na koma grand frère ya ba Deborah ya ba Lorraine eza lokola ba mama Zozo c'est-à-dire na benga ye cour suprême donc baza ba mama oyo bazwa facilité moko boyena ba papa Noé ya ko changer façon nanga mususu mavakala yo voilà libanga na sata te na bakila mama Calgary mama Deborah Lubanda wa na ebisio baza omoni bato yo na bwaka wana mutu ya ba chemise ya maboko milayi azate c'est-à-dire baza ba mama na ba papa OK so na lali so na moni appel na même attendez tout ça la émission so na moni appel na ye fona na dada s'il vous plaît maman m'a appelé voilà donc nazalaka entouré na ba maman wana na ba papa wana ba Bertin Konde lelo ba ya ba maman Émilie Seti Mainga ba ya maman Émilie Seti Mainga voilà je te salue ba kota ba Aurélie Mafuka ba kota tu sens que non tout autour nanga Nazali je nazaka entouré par des femmes fortes, des responsables, ma papa responsable. OK. Vous voyez, omoni ma dada omoni monde tozali ya réseaux sociaux. Ezali monde ezana mambo ebele, ezana ba réalité ebele. Je sais que on va toko ça la série vraiment il y a ba émission pour beaucoup parler sur ces mondes ici, mais je dirais na bande konabiso surtout ba o bazoya kapona ofinga. Vous devez faire très attention. Dada tozali na ba venir na biso. Tetokuta na YouTube te. Na benga ngo lycée Bosangani mais na lycée tout un chacun en même ba charge na ye lobi. Omoni dada quand ndenga na utoloba mais yo yebi ke ba finga nga nga na dépendaka na basi wana pesa na tuko obi ke ba série wana poza ba chiki trop ba twanda loba ke oh ma chérie mon frère mais c'est ça aujourd'hui eza na bandeko ebele moko na uta koyoka awa ba tinelinga lien ka finginga yo mosa benga na Chine boye na boye dada ba yebite ba sacrifice nini obiso to sala lelo ba yebite alliance nini nga naza nango na Nzambe les jours où j'ai informé à mes parents que papa je voyage je vais aller nazo ke Pékin pour na ke Guangzhou te na bano fanda na Beijing na Pékin père alobi mais tu ozo que ça ni na PC plan on a faux na ke sala alobi félicitations vas-y t'es un homme dada les insultes il y a bateau sur la place publique et ça na la place c'est pour les faibles le frère Fali doit chanter c'est pour les faibles dada nous n'allons pas vivre pour les gens mais nazo epsaka na ba frère nanga lobby na biso eza otozo sala lelo tozo kolona nini po lobby biso tozela to buka nini ya malamu na ba vie biso donc voilà dada Naza. Voilà, t'as dit Ngala Paza, à cette occasion, je dois profiter pour saluer Jocelyne Mat en direct des États-Unis. Jocelyne Mat, so salire là, au côté de Jocelyne Mat. Il parle d'un peu mingue. Au milieu comment t'as entendu l'émission, on a aucun son. Il y a un portrait au peut t'entendre. Jocelyne Mat, en tout cas, I kiss you. I kiss you because you is beauty. Yeah, yeah. Yeah, yes. I'm English. Yeah, donc voilà. Donc voilà. Maman Émilie Seti, je te salue vraiment. Moi c'est à monter maman là, mon basso ba yebi nzambe. Ceux qui battaient bango pena na nzela na yo to za vraiment ko sepela. T'as dit calme, très doux, garçon beaucoup problématique té dans les polémiques azala quitté. Nga pena na yeba t'as dit garçon moko pena ba témoignage ezali. Mais du coup tout le monde t'a dit à comment
apona quand na ye changea tadi akoma oloba ngana ba tadi azamta oloba te tadi akoma oloba oui ngana ebi tadi ya oloba te tadi moko ya calme aya sali musala na ye asimbi nzela na ye ake amelaka mai na ye ameli mai na ye asimbi nzela ake à l'époque mais du coup tout le monde t'a dit auto Sarato là aye et ça les contacts non on a Sarato là c'était comment je vais te dire un truc Dada. Naissance nanga peut-être batwebele bayebité na place dans na botama muto bien ko kanzambe na maman abiso je vais te dire un truc l'international t'as dit wana ka t'as dit wana zalaka wana ti lelo ka donc c'est le même t'as dit OK ngai moi je ne parle pas naka mutema mukuse na degré moko po basera na peli kumisa makasi na yebisio donc makasi donc so na fandi boy en tout cas na lobi mukie sili na kei nazala na ba master te na ba lisanga en tout cas je ne suis pas là je vais te dire un truc omoni beaucoup tani nangai na Sarah Sarah déjà au départ c'était une fille que j'avais connue OK parce que ngana mbinza er no fa na veni mawana ba Sarah pe ba kana lupango papa ne azaki na lupango mon aveni mawana à l'époque na yebi ba grand frère presque il y a Sarah ba grand frère il y a Sarah monsieur Sokoto na yebi une fois to sotisa Beverly je te salue Bev je te salue to sotisa Emir donc c'est-à-dire et ça les bras ont bien nan to sotisa Emir donc baza bato na yebaki mwandambu vraiment et aussi Sarah to ya okutana na ye quand to sala ka ba émission boye lisusu jour na yebaka na yoki Sarah to la mobo na lobi au moins na ya papa Bernard ou bien ndengeni on a s'approché peu na Sarah na tuni ba question lobi donc c'était parti non, comme ça yaya et pas bon, naza yaya parce que Sarah azaleki naza camarade ya ba yaya na ye donc et puis na sollicita ko travailler na Sarah parce que j'avais trouvé na kati ya mo ya ndeko na moi si intelligence mo bozali kati na ye o batu ebele bazo ko exploiter yango te la majorité des personnes étaient juste ceux qui ba travailler na suka eza ba problème donc eza lokola omoni même ndengo za na dada l'international boye ndengo ozui Anthony ozui Dadju ndenge bazo ko filmer biso boye soki yo olingi soki Dadju lingi $1 na yo ozozwa na kati ya dada l'international bo kabola yo na ye kati ou bien les avantages o ezo ya na dada l'international fo yo kabola kana ba Dadju kati eza biloko écrit ya kaba ba jalousie voilà donc soki yo so yaki pona mosala que non to yo kani dada nazo ba no futo $10 voilà soki o komi ko zwa $10 na yo oyo komona ete na place yo zo zwa $10 mbongo ezokota $100,000 pona yo siko motema e ko beba donc c'est que fona luka mona zwa ndenge mona ye pourquoi ye azozwa autant ngana azozwa autant eza ba makambo yo eleka pe donc eleka pembeni ya ndekwana Sarah mais moi en soi mon émission ça s'appelle le cours de bonne conduite j'ai ma mission au na salaka na partout nazalaka na bandeko nyonso o nga nazalaka na bango le cours de bonne conduite et pour ça na pembeni ya Sarah pour na Sarah parce que elle a des valeurs où il fallait kopé sa mokili ba valeur wana au Sarah to la daza nango donc voilà c'est ça mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez donc imaginer que non je n'imagine rien par rapport il y a ndenge batu ba yebeli batu ba jijaka Sarah za problématique avec Sarah bokoki ko banda bien lelo bon les gens disent ça et puis oyebi ba camarade o bazala kana ye je vais te dire omoni c'est la jeunesse. J'ai une émission. Quand on a Kati, il y a les cours de bonne conduite. Et ils ont une branche Mokotozo Bando Solo Lango pour ce qui concerne le jeune. Voilà. Au moni, ba jeune, ba lingi mingi babiloko ezo ko apparaître nami soit battu. OK. Ba jeune, ba lingi ko dans la vie, il faut chercher à être non, il y a quoi apparaître. Ceux qui osent quoi apparaître bon, on disparaître peu facilement. Voilà. Les jeunes ba lingi ko envier. Voilà. Le jeune balingi lelo oyo junior molowabo azwa ngona facilité peut-être oyebite sacrifice nini ya sali voilà before nini na sali yo omoni kaka juste ba résultat on a yo pe olingi ngape na zwa ba résultat na yo wana ekoma lokola c'est ce qui crée ça tu sais la majorité des personnes ils ont des problèmes avec Sarah ba comprenant Sarah té moi aujourd'hui nakoloba Sarah plaza moko ya canal ya bénédiction ya tadi parce que je na pemé na Sarah toza na plus d'une année mais ba te belé ba
bapesanga 6 mois 2 mois 3 semaines parce que baba ki bokoka bwana ya lukaka intérêt na ye soka azo utiliser yo arobwaka yo te a ko utiliser te soki yo za mwana mosala yeba que non tu es travailleur ya dada. Donc c'est-à-dire toi tu dépends des dada. Mais toi avec Sarah c'est comment? Vous êtes travailleur ou bien vous travaillez en collaboration? Non, nazalaka travailleur ya Sarah te Sarah pas ka travailleur na ngate. Tozalaka ba collaborateur. Voilà. Donc nous travaillons comme ça avec Sarah. Sarah a ses limites. Moi je connais pas la vie de Sarah. Sarah est divine na ngate. C'est-à-dire ce qui tue encore le jeune c'est ça. Na yé pemé na dada nazo luka moyen na yeba na makamo dada sala kana banzela o donc aleka. Non, moi avec ma sœur on se voit to sali musala na biso noko azui pour y azana moi ba voiture rebelle eza inventaire te wana ngana mona azana moi ba voiture rebelle on appelle ami tout kanim OK ka donc on continue na carne noko na keiti ngape lokola na garçon moto na bimika na boulevard moto wana ngana yo comme to umeli na zuka na boulevard mama Emily to umeli na zu moto na nga tout la mwisi ya na tika na oyo moto wa mo fille ya bisongo te balobi tozali kilo te ngala linga moto. Dada, je vais te dire un truc. Moi j'ai acheté ma première voiture yo na yebi wala kuto lo batete wala photo kanga wala photo kanga parenthèse tozonga na sa tozonga na tambola na motuka ya sika o eza teke no nini c'est-à-dire occasion ya Europe mbala moko ozo tambola nango depuis d'aba 2014 et 2015 siko tourna à l'époque wana même ba o lelo bazo ko mi benga nde bazo mi benga même ba mama est-ce que bazala quand même atana pine apamba ya motuka na ndako eza nango na utilité c'est mon temps ekokoma nango dada mais pour l'instant supporter avec le moto atabo fini si tout nous na la net na yebisu atabo fini nous sommes là yango nzambe azopesa biso toko changer formule T to luka facilité mo pour faciliter on a aimé ma biso na mabe yango to perdre ba jeune ebele ba perdre même goût. C'est ça. Il y a basi na ba vie na bango. Ba jeune ebele ba perdre même goût ya mibali na ba vie na bango à cause de chercher le bien de ces mondes. À quoi bon on a gagné nyonso mokili na bungisa vraiment très important. Je resterai là. Voilà. Sarah. Ouais, voilà. Donc, eza bateau yo. Nazu moto nanga na zongi. Baza bateau ba comprena été. Sarah n'a jamais été problématique là. Sarah n'est pas problématique. Au moni na téléphone ya ndeko moi sur na Sarah. Nga na fanda na des fois na plateau ozomona les gens qui appellent yo mo fungoli monoko je dis. Mais de quoi moi aussi dois avoir monter voilà o lo baka pour travailler ngai ngane naza bona vie nanga nazala ka vrai ti non kufa je resterai vrai pour na habiter na ko flatter Sarah pour na gagner ni c'est ça na ko flatter mutu pour na gagner ni onion so mutu aluka ko sala na vie ngai moko na be propre effort nanga na koma PDT na koma bato balembulaka bato te na koma nini te ba o balembulaka bato wana yo boswani na yibite bah oh balembulaka bato mais na be fort nanga moko avec mon Dieu donc voilà Sarah en tout cas au monité que lelo ebele ya makambo Sarah alobaki lobby lelo ba koma ko pesa ye raison mais équilibre ana parce que quand tu travailles seul aux aide na bato na o neti nga dada na we na kana équipe na nga ya dada international et ba les compagnons de dada international ba fanatique na nga bazali ozomona siko yo posa ida na bato no bando linga tadi tu es calme tu n'es pas dans de polémique du coup ba mono travailler na ça et puis tant travailler na ça wana deux aïba série chaud hein pour ne pas citer le nom ya ba tumisusu koto ba fingami ba kei ba passé bimi ba réputation ya mabe yo yo fanda wana ba fan no ba loba ni je vais te dire un truc tu sais c'est ezali na le Saint-Esprit a siégé kana nzoto oza souhaité. OK. Omoni eza na ba présence ya batumi susu dans la vie d'une personne et apporte ta lumière. OK. Omoni makambo yo eya na réseaux sociaux. Na époque où pena moto eza. Ni t'étais ma présence n'a permis à Sarah peut-être salée être de pire. Plus que Obino Bomona. Est-ce que tu sais que aujourd'hui campagne qu'on a menée avec Sarah, lelo et diminuto il y a ba anti-valeur oyo il y a bande konanga il y a ba chinois yo ka isusu ba chinois les chinois de Karine Mokonzi yo ka bango lisusu ozondima do yo ka basalit basila président ba chinois bazala est-ce que mais moi ba journaliste moi pe bakanga ma baza wapi baza wapi baza isusu te
mutu amena campagne wana. J'ai mis comme une famille Libota. Mutu amena campagne wana pour lutter contre les anti-valeurs wana. C'est Sarah Nanga. Aujourd'hui au moins ba famille est belé ba pesa biso ba raison. Yango omoni na lit nanga ka na cadre ya le code de bonne conduite. Moi je suis quelqu'un ya kimia. J'aime bien la paix. Place naza na linga mingi. Oyo azana kimia o azana kimia. Songa nazo zo 10 francs. Faut payer Y azo 10 francs. Biso nyo soto zo 4 francs. Mais babi yo bato nyo so sola sarate pour ça ba monter. Bato nini tel que Karim Mokonzi. Oh. Karim Mokonzi ande konanga moi c'est bon na sola na etendeni. Oh mais chrétien des fois. Na chrétien te bino nde bolinga ba vérité te. Vérité. Makambo nyoso to yebisa Karine. Est-ce que donc okisa mate lelo do aza wapi? Asa libala na na foyer na na bala. Mama yo olingo kota kuna. Te na koti te beto lelo no ben on se yambatadi to solola. Aujourd'hui elle est où Karine? Batu nyonso babanaki ko entourer mami. Aza baza wapi? Aujourd'hui ma sœur se retrouve seule, sans maison, s'il vous plaît. Azoko vivre na bien qu'elle est en Europe, azoko vivre na moyen Nzambe, azoko pesaye, mais na ba position Karine azalaka nango azamutu ya ko fanda ndenge do azale lote. Tout ça biso to banopse moi na mai ba makambo nyonso ezoko entourer yo, eza babiloko e ko pesa yo résultat ya malamu te. Voilà donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Tadingala Pa, je suis vraiment très contente vraiment. Tadia sur la PMB, je salue mon ami Yamsi Yambe de tout le jour, de tous les temps. Pourquoi pas Dieu Moundir, Banamoni, président Junior Mourabo. Donc, Babi Appelko, oye, Swe Bogangi, famille Bota, oye, Bobo Sana Appelko, t'es vraiment à Osalam Salam Alam Makasi. Tadi Ngala Pa, aux arans la Maramba théâtre, au côté de Maramba théâtre. Au sein de la conception, on s'imposait, aujourd'hui, tout le monde parle de Tadi. Ce babi ba lobé la bato ba défendre théâtre o e comme ko kiti ça va valeur nango tadi ngala pas parmi bato ba défendre théâtre ba artiste baza ki ebele basila bazali ba mama top bazali ba dinana bazali ce to biata bato bazana ba chaîne bazo produire ba chaîne baza ebele mais au sali choix ya Bellevue pourquoi? Voilà, je veux nakanisi air biso to bandaki émission na yebsa que naza na ba objectif nanga. Aujourd'hui quand vous posez cette question nako eza lokola omepesi réponse. Nazo kokokisa moko ya ba projet ya vie nanga na babisika nyonso nga na lekaka. Les choix de Bellevue ezali choix ya excellence. OK. Ezali choix ya ba vraie valeur. OK. Na cahier de charge nanga ya émission nanga le cours de bonne nyonso ezalaka défini. Donc principalement top media ezalaka focus na etali ba vraie valeur ko défendre ba maman. Biso toza lokola bae oyo bazanga ka ba lobeli. Donc quand je viens je prends ba makamunaye en charge na sombiango ekomi yanga. Voilà pourquoi moni na sala choix. Na bande ko nanga théâtre nyonso. Tout le monde le sait. Je n'ai aucun problème avec Mama Sila. Mais batu nyonso ba yebike. Ngai tout le monde ne sait pas. S'il vous plaît. Voilà. Batunion so ba yebi yana. Nalobi batunion so. Informer bango ki ezabo. Batunion so bandima ngote. Pour tous vrai. Moi je n'ai aucun problème. I don't know problem is mutu is voilà donc naza un problème. Maman Sila c'est une mère. Naza un problème na été ata seconde moko. Mais oyo esalaka ke nazala avis moko na Maman Sila te ezali les anti-valeurs au bazoko entouré. Donc voilà pourquoi na pona nanga ba valeur. Moi je défends tous les comédiens. Voilà. Est-ce que toi tu sais que donc aujourd'hui Papa Elombe a la facilité pena à Moninga à Benga son fils. Ouais. Bodo a la facilité au Monanga. Là c'est mon président à Benga mon fils. Voilà. Maman Kalunga m'appelle son fils. Nazo peut-être batebele ba yebite mais yo yebi maman top pedon kayeba kiango. Et dernièrement j'avais ongan nazala kinango mais pour que na comme un hôpital au de pesanga solution. Eza Maman Kalunga. Maman Kalunga ye abi to sololi era uti poto atali singa natali salobite zwa numéro o benga docteur o aza docteur nanga a orienté nga vers hôpital mobu et puis sa solution ya santé nanga o nga naza nango lelo. Donc ce qui veut dire quoi? Biso to moi personnellement na sala choix te pona ya na bando léser bat. Non, nga na ya pona ko défendre ba valeur ba maman oyo ba bazana yango. Aujourd'hui je suis là
je suis le bienvenu chez Dinana. Je suis le bienvenu chez Ursile Péchanga. Je suis le bienvenu et pas Marina Laba. Je suis le bienvenu et pas Maman Milo, Maman Top. Je suis le bienvenu et pas Maman Nyonso, na Papa Nyonso, il y a théâtre. Hormis ba maman oyo bazali na ngambu ya les abakouk et bazana bango pe mukie. Donc c'est-à-dire le vérité que nous venons avec ba orientation obiso tozoya nango ezoko permettre te que tozala diapason moko na bandeko na biso ya ngambu wana oyo lobby ba kopesa nga raison na makambo nyonso nga na lobaka na place publique. Mais moi, je défends que des valeurs. Parce que Nakati, il y a Bellevue, je peux te définir. Bellevue, ce qu'elle fait aujourd'hui, Azali parvenue. Bellevue a eu le temps d'aller à l'INA. Bellevue est allée étudier. Bellevue à Komaka. Bellevue à Pesakavi. Bellevue Bellevue Azali parmi Oyo, Baye Kolamusa théâtre ou donc Koufaki. Aujourd'hui, si on parle, il y a ma production, on a histoire, il y a théâtre, il y a Congo. Aujourd'hui, c'est grâce à Bellevue. Elle a sauvé une société, a sauvé culture, a sauvé classe Mokoboye. Oh lelo ebano kende na shit nango ekweya. Mais elle est venue à Zuloboko na ya tché, a pesi onyoso donc a pesi libat. Voyez-vous un peu. Le théâtre partait déjà vers sa fin. Voilà. Le théâtre partait déjà vers disparition nango. Bellevue Azui relève Mokoboye. Ou peut-être lobby ba sous-estima qui maman wana. Lobby ba mona qui est pamba. Lobby ba pesa qui est chance té. Mais avec ses efforts, avec l'aide de Dieu, le Kola Azala qui n'a pas objectif à s'imposer. Aujourd'hui, si on parle de production, na milieu il y a ba comédien, c'est grâce à cette dame. Si quoi ba valeur oye azanango. Ma chère, nga Bellevue do lukanga te. Bellevue a lukanga te. Eh, abenga nga pété que t'as dit banda koloba non. C'est une dame où personnellement je dois du respect, na ba estime, na ba considération et belé. Et ça ndenge moko ndenge na respectable, ba maman nanga ba dina na ba Ursile, ba maman nanga nyonso. Mais Bellevue Azali patrimoine au biso photo protégé. Tu sais aujourd'hui perdre la tête de Bellevue Ezali lokola oyo boutade oyo les Africains balobaka ko perdre le mokolo eza lokola bibliothèque mobimba donc c'est comme la tête de Bellevue. Depuis à l'époque il y a Major Zolozolo Bino Boyebi Kutu. Beaucoup de films ezala conçus par cette dame. Beaucoup de films ezala écrits par Bellevue. Est-ce que cette personne aujourd'hui, même si imperfection bisonio sotoza nango bokoki ko banozwa mutu wana pena bozu boche na mutalaka bo crucifier ye lokola ndeke lokola mutu moko boyeke ba trace na ye donc etikala te. C'est comme ça que nous sommes venus pour na kolakisa na batu ete mama Ursile oyo mama Dinana oyo mama Bellevue oyo bazali ba force oyo il faut base à la place Moko, ba papa Elombe, ba Bobo Manoka, ba décor que je salue le futur marié, ba décor na so qui ba sangani place Moko et puis ça quelque chose de bien. Lobby les théâtres et cause sous ba vraie valeur nango. Donc c'est un peu ça. Moi je suis venu oloba elo mo awa koya na yo to kolobila na yo Bellevue abenga yo te. Je crois bien et cause à PK ya moi bateau et belé au travail à kato balobele la Bellevue Bellevue la star et puis Bellevue télévision. Mais apparemment toujours comme 12 et comicat na bino kuna qu'est-ce qui se passe? Ouais, 12 déjà. Tricage ba 12 mais 12 fait zalat. Oh, mais 12 il faut zalat. Mais yemo za mutama wana te. Moi je vais te dire un truc. Dada. Mutu a changé gâté ezaka bête. OK. Mutu apesa kazoba mayele ezaka mutu ya mayele. Mutu oyo akoki ko sala pe caractère à mutu lobby ezalaki malamu échanger ezaka mutu. Regarde, Bellevue a un cœur. Bellevue a un cœur en or. Moi je vous l'ai dit, elle a un cœur en or. Dada, la seule personne na théâtre à Kangi internet pendant plus de 5 ans c'est Bellevue. Elle est la seule. Elle est la seule. Tout le monde bazo diembela même Maman Sila, je l'ai dit. Bazo diembela et pas ya Bellevue pour que les gens balobela bango, je te jure. Mais bango ba olinga bongo te. Non. Soki mutu alingi bongo te na yoka ki président
Mike la duchesse lobby na voilà na vidéo na TikTok a lobby ngo très bien que à l'époque si la azalaki a zo tourné mais si la n'existait pas ndenge azalaki ce qui tournage de tournage nyonso pour si la kende il faut Ursil a imposé là c'est président la duchesse oyo aza comédien koleka bande ko na biso baza na ba comportement ya ba mbwa bazo koloba do bazo ko finga bat la duchesse ayebi bande ko na nyonso elle a bien dit à l'époque pour Mama Sila a tourné il faut Ursil Pechanga a imposé producteur pour y a tourner ça veut dire que azalaki na visibilité té azalaki comment dirais-je motetenaye nano donc ya quitté voilà vous comprenez mais elingi kolobate que azalaki et l'autre côté à l'époque son temps ezalaki nanu et pour que temps na ye eya il fallait Ursil Moboazala maman maman Bellevue Moboazala maman Moseka Moboe Azala pour que baluka ba booster ye batindika ye na makasi parce que yo yebi maman c'est la vie tout se complète ka yo yebi que maman s'il a déjà atika ki théâtre il fallait do bananzela et ya bandundu mais oui yo donc yebi ngote na émission il y a Vincent Aloba il y a atika qui déjà théâtre batu o baya ko tindika ye na makasi ezalaka maman Moseka Ursil Bellevue balobi te il faut ya ozonga nzonzing patati patata ndenge ezala nepeka bino mo bo motiva nga so na tiki ndenge biso donc tolobela yo mabe na téléphone mais c'est comme ça tu vois un peu dada donc cette personne wana oyo azoko la musa bat lokola Jésus dans la musa Lazare na kunda mais ça s'appelle Bellevue et ezali ba valeur beaucoup de personnes bazoko ba vous adorez Bellevue en aucune seconde même tierce ba mi bali ko salela mwana mwasi ko komisa mwana mwasi ko bela mwana mwasi ba PD c'est que bango ba lobaka baza ba PD na ba les bien beaucoup sala musala bino bien être au milieu du village je suis chroniqueur mais chroniqueur tu peux parler maman allez définir aller chercher ba dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire un chroniqueur rôle naie ses attributions ezali nini beaucoup mona ke na ba attribution ya chroniqueur il faut azala nango na kati ya musala nangeza produit nanga onga na présentaka na mokili c'est Bellevue produit nanga onga na présentaka na mokili ezali dinana produit nanga onga na présentaka na mokili ezali mama top ezali Ursil Pechanga ezali ba valeur siko na ba valeur wana fona tia accent. Donc je dois dominer sur les anti-valeurs pour que Moussala nanga donc soit place nango. 12 wana bino bozolo. Dada, c'est tout à fait normal. Bellevue a un cœur en or. Dada Bellevue a été insulté. Zela nazala na katite s'il vous plaît. Nga déjà makamba 12 eza ndenge yo lobi ndenge ndenge batu bazo yoko yoki yango déjà voilà na yoki yango 12 wana je vais te dire un truc. Bellevue a fingami pendant plus de 5 ans. Toute sa famille baba memango na réseaux sociaux. En aucun jour Bellevue a kanga munoko na ye atinda batu ke ndoko finga akangela batu ba ennemi. Non, ata ofingie na tongo na 8 do so fingie na 7h na 8h so bengie mama nazo yo kanzala na besoin kolia a kopesa yo eloko kolia parce que c'est ça son cœur. Yango do mona ka batu malamu na mokili baba umela te. Jésus a sala combien de temps? Na sena mokili po baba kaye na ekulusu 33 ans seulement et puis ake pona alla tsabango ke ayaki donc ezaki molimo ekoti na kati ya nzoto mais nzoto wana lokola bomoni yango kaka lokola muto mokili akufi ake na kuna asekui azongi lisusu na esprit c'est pareil avec ba Bellevue ezali ba valeur oyo faut ko batela aujourd'hui peut-être na koloba ke ezali 12 mais eza plutôt un comportement oyo peut-être batu il faut pas supporter bazalana yango ceux qui eza lelo Bellevue azokende descendre na ye mobo place mobo ceux qui azana besoin donc akina dada abengi dada donc akina ye eza 12 te ceux qui azana besoin abenga Anthony akina na bibi no bomba information mon abengi yo non il faut signaler muninga yo ke yo kobaté maman moi j'ai eu la grâce ya kotanga komi pe kinga kati te na zui grâce ya kotanga makambo ebele même bande ko na biso ebele bazwa grâce yotanga ngwana te omoni ba Bellevue bazali bazali ba leader ya opinion voilà linzaka na ya pa
pamba et qu'on faire tomber toute une nation. Voilà. Liloba na ye ya pamba et qu'on changer ba données et belé sur la place publique. Et c'est une personne oyo il faut azala protéger na bandenge moko boye par des conseillers par batu moko boye. Yo sur monanga na descendre mo boye ya maman Belleville na kenaye hormis le samedi. Na kenaye non na kenate mais na lobelaka maman Belleville na sala cadeau promotion est-ce que il faut na kanisa que babetanga 12 non. Moi, là où dans la vie, ceux qui babengi il faut pas partir. Voilà, cause non, parce que y a moko déjà ti air donc babengi que non. Anthony, faut na kenena yo, na kena yo, ayebi ke na ke lelo na ba Belleville azana bana ebele. C'est ça. Akoki jamais ko bando tambola na bana na nyonso. Soki atamboli na bana na nyonso, il faut allouer combien de bus. Bato yo balobela Belleville baza plus de 20 donc aujourd'hui. S'il faut tambola na bango na descendre moko, il faut combien de bus, il faut combien de transports, il faut ezala espace nini. Ayebi jour wana to mona ki bango, bake nzela mai. Na mwandambo bana na ye. Surprise bureau ça là. Voilà, jour wana pe to moni à quel place mon boy, na mwandambo bana na ye. Chaque mutu azana temps na ye oyo, il faut abima na maman. Donc botika ko nyonga na bino. Donc et puis d'ailleurs même quand elle a dit ça lobby vidéo au bino boyo kozwa vidéo awa bande kona bino misusu ba yete bozwa vidéo bo kabola na bande kona bino nyonso vous devez travailler comme ça ero yo zui likambo bengi pe moninga ye asali yango mais moins pour naïe il fallait 3 personnes ba kende lobby kuna to éviter so combien de personnes ba voilà donc c'est un peu ça et ça 12 vous devez supporter bon mais ça na kikaka oyebwe brou au koti non il y a ezana makamusu de comme ko tambola maman Belleville alinga kabana na ye nyonso ba bazo ko tambola na kumbwa 12 eza batu bazo luka ba luka balata maman Belleville étiquette moko ya mabe mais eko simba to faut telemela bato bongo to telemela ngo 12 ezate Belleville, c'est une dame au Azali na bureau naie. Il faut à ça par rapport il y a programme oyo eza établi par son bureau. Voilà. Donc Belleville c'est une personne morale. Mais au moins Azali na à part hier Azali na batu oyo bazo dicter que non maman semaine oyo faut dans ceux qui ozo kende faut tamulaka na mutu moko. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Tozo qui t'a déjà na chiti émission na biso. Très bien. Kozala na Belleville, kotambola na Belleville, kolobele la Belleville, apparemment écrit là, puis barando, ju baranki, il y a d'autres confrères au banda ko sola bango bien, le lobo sola li susute, so ndenge nga na yebi. Ba relation mususu za kana ngo bien, au perdra, ozo na ba appel mususu de fois na yo ka pozo yamba net ko bazo attaquer yo pour na yo. Lelo okope sa famille na yo raison na ndenge loba na debi, ndenge ba boya kana musala oyo. Ou bien de fois tu regrettes mais au moins ndenge obimelate. Tu es déjà ici to botama. Pour la vérité il faut on dit mama kila etanga okeneno bongo martyr. Mais au moins tu sais que katinanga o bazo ko reprocher nga wana ezate. Soki otuni batwana nyonso na ba o ba kuma ko inanga ko finganga ko nga ba prometanga na kana capture wana jusqu'au jour d'aujourd'hui que mo betanga masasi na moto ba yebi capture wana za la partie de l'eau na palais et à la fin yo orozwanine parce que yo za mutu mo boya x au lingaka x mes analyses et les autres dérangés non je ne viendrai pas pour non ça la diffamation à la place publique ceux qui na sali analyse oyo et dérangé il y a un endroit où okene directement auke ko funda OK au fundinga na UNPC kuna ba ko convoquer nga ceux qui kuna esimbité ba meminga na l'état c'est l'état ne ekata makam défendre ba maman wana na ba vraie valeur et ko créer nga telo ko mon côté ce sont des personnes au bazali ba mal intentionnés ne ba ko créer un problème parce que ceux qui réellement au lingaka ba vraie valeur oko créer un problème te onion so eyé la kanga pour na ba défense na zwaka ya ba maman na nga théâtre ba papa na ngai pour na ba cause malamu o tout eyé la nga j'accepte mais je sais que je peux pas me justifier. J'ai quelqu'un oyo a kengelanga ko le quand même garde du corps nyo sur mokili mobimba comme on a ezali nzambe c'est là où réside ma confiance même ceux qui m'insultaient et ça na mutu moko abenganga c'est une amie à moi azana Canada na yebaye depuis 2006 ou 2007 massa nanga bena na bongisi la même libala donc era otala peut-être émission et ko ça les passe akuma na tamo bo bena libala na kita mata mobali na ya na Kinshasa bala moi si mususu
exact grave nga na sala nyonso je me suis imposé car lokola pe na bala pété bango bakamwa kamendenge nini na bomsela bango yango ngapelo lengi pe na lo ba mabala na zoyer na travailler moral j'ai travaillé na travailler moral ya mobali na ye na talisi bango nzela aujourd'hui banda ko moko na mobali na ye mais son téléphone n'est pas dans de l'école sous-souté téléphone n'a pas de pas na ye de l'école n'a pas na ye donc a bloqué nga bongo pourquoi parce que il m'a dit yo pena o comment ko défendre fille moi je lui dis la toute dernière fois ya vie na yo ya ko benga belle vie fille wana OK c'est mon choix voilà. Je suis libre de faire tout. Et puis na ya c'est lui qui a payé pour moi le frais jusqu'au jour d'aujourd'hui non donc alobate que non petit ozali na mabe longwa ye ayeb sanga kaka zala kaka na raison so za na raison so bengi na oya voilà na vie na yo éviter mineur na vie na yo éviter moi c'est abat na vie na yo éviter koyiba na vie na yo éviter escroquerie éviter ya kozala na ba association ya batu o bazo sala batu mabe éviter ba camarades parce que lorsque tu as des amis tu as des problèmes toli wana nazala nango kati nanga dadanga na kola tino aussi sa licence na ba 2011 2012 na kota kanda ko 18h nga nazo voyager air mo peso na zongi bo 18h 19h na za parler donc ça donc ça ba moyen wana en tout cas ba nyonso ba inakanga ponga na défendre ka ba valeur Bellevue za nango na ba obadina na ba mama top ba za nango lokula mutu mama top mutu mo yepena abano finga nzoto ya mama top soki nga na ye na défendre mama top allez tu viens bloquer nga so na bloquer donc en tout cas jusque là so monique non ngai nazo léser ba pour na défendre ba fingi mama top bloque moi. Et donc tu ne seras pas le bienvenu, tu ne seras pas la bienvenue parce que moi je ne peux jamais prendre l'argent sale. Et ça n'a pas mbongo ya batu misusu dada so zui yango. Mabe écoute yo yebi ba temps o ngana to passer ya ba calvaire na ya ba priaka numéro ba prière na principe. Mais eza na mutu moko mama moko apesanga kaka $100. Jour après ça, $100 wana, ezaka jour na zoka do délivrance nanga. Amen. Et puis jour wana ba uta ko yibanga na carte de presse et tout. Maman, tu sais combien je t'aime. Ouais, tu sais combien je t'aime maman. Je vais pas citer votre nom ici, mais vous savez combien je vous aime. Donc voilà. Non, peso ka bakoko. T'as dit ngala pa to comme na suka émission na biso, tu as parlé trop de la jeunesse. Vous en avez souci à jeunesse, vous avez en pensé à jeunesse. Naïbité t'a dit, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la jeunesse, il y a les lots, qu'est-ce que tu peux promettre à la jeunesse? Est-ce que tu as un jour tout s'attendre que tu as dit à postuler pour nous motiver, pour pousser jeunesse dans la vision? Déjà, question tournie de Kolanga moi aussi. Tout ce qui est prévu dans la Constitution, même OYO, ils ont exigé, recommandé, même pour devenir le président de la République. Ce qui il faut plus déjà cause minorité, il faut un diplôme, il faut une expérience, tout ça j'en ai. Mais c'est pas seulement na kati politique qui a changé les données. Le problème est ça, nous avons besoin de la moussa jeunesse oyolelo bazo utiliser bango d'une manière abusive. Aujourd'hui biso otozali espoir ya lobby mais ba komi ko chosifier biso et pas ya ba yaya na ba papa o bazali liboso na biso tokola muka ndenge nini il faut toboya mbongo ezali ya mabe o ba ko peso dada zwa $10 kende ko s'attaquer na yamsi yambe dada zwa boy aller faire ça mais oui babi même ba voice bote ka ba $20 50 mais ndeko na biso Viviane azaki kuna ayebi botique a lobby bien botique ko somba ba voice. C'est-à-dire que non, ça s'achète et tout ça on va utiliser qui? On va pas utiliser un vieux papa de 70 ans, de 90 ans, on va utiliser jeune mogo ou azali na 20 ans, 25 ans, 30 ans et déjà herba komi ko utiliser on ndenge mabe moral na yo déjà et komi focus na mabe. Voilà. Neron na yo a goût et ezui ya mabe. Neron ezui goût ya mabe et mesani na goût wana ya mabe. Penses-tu que non okoki ko réfléchir malamu?
maboko na yo ekozalaka milai osimba ba place oyo l'interdit ezali. Donc c'est comme ça, je me bats dada, je me bats na yebi que déjà bazo sa biso sin, on aura le temps de bien parler na o etali jeunesse. Tala lelo jeunesse ba yeko la biso quit mbogwa mukie quit ebele. Lelo satana akoti na kati ya mwasi. Satana aza incarné. Moi, Satan a incarné la carte Yanzoto à moi si. Aujourd'hui, il regarde même l'habillement. Il y a bande qu'on a vu à Bassi. Regarde partout. Regarde aujourd'hui même Bassi au biso photo bala. To komi même komi tout na question lobby to banozwaka ba poso à Bassi. Pour misuni batato aussi ba utiliser ngo déjà ba fini ba sili soulignon sur éthique. Mais je te jure, maman, il y a une vidéo que je venais il y a Kotala Awa. Il y a Azaso directrice moko so coordinatrice, il y a université Mombo. Bazo ko abuser na moi sur et ça linga nzoto malili. Aujourd'hui même papa au baza liboso na biso baza ta na souci il y a génération OT et ça génération moko ozali sacrifié ozali abandonné oyo tozali sans espoir parce que to kozwa conscience wana ndenge nini soki ba komi kokosa biso avec $1000 na ba iPhone avec un iPhone c'est quoi maman à l'époque ils en a bato bazo ba kisi pona ba 190 ils en a bato bazo ba kisi pona ba courte joie lelo ba 190 na ba courte joie eza bato misusu bazo ki ba kisi pona ba IST ba voilà ba sere bima ki ana allez et longo na ba marque XY et longo na ba arrière iPhone siko yebsanga oko bandozo ka ba kisi soki ba biloko wana nyonso ezo bima ne soyons pas pressés laissons le temps au temps c'est mollo donc tozo temps pendant sur là et puis jeunesse pendant photo sur là ba comment pendant ozo mona une femme une fille qui a 19 ans 20 ans ou 25 ans ponga pendant moi bana ya ba 25 ans 26 20 ans vraiment na banzela nanga vraiment na sambela te wana pena mona ndete za ba milimo mabe donc ozo senti pena moi na moi si moi boy azo mela shisha azo bimisa tina zolo na matoi et puis azoloba kilelo nde kilelo yango mais papa au moni ton âge à chaque fois maman ozo koksa une année ozo ko poussa na vers retraite na yo siko na mutu na yo donc continue yango ozo mona aujourd'hui même les poitrines ya basi eza sous na valeur te moi si azana na 20 ans mes poitrines et comme lokola chemise ya maboko milai et si de la libo donc c'est-à-dire oza sous validité na makambo maziwa ya papa en tout cas t'as dit je suis vraiment très contente vraiment de partager plateau et puis naebi ki bato batali biso ba sepeli vraiment makasi merci na famille Libota merci na les compagnons des Dada International et les compagnons des Dada International Alain Sikiti balobi Alain Sikiti papa na grâce en direct de London et Mekunku ya Sam Kunku Jocelyne Mata ma chérie Jocelyne Mata j'attends le code juste pour nabi les Américains sont le bi. Tonton t'a dit, je t'ai envoyé quelque chose, tu peux aller récupérer. Donc, c'est-à-dire, de fait, la partie, il y a 500 matins. Vous êtes un prophète. T'es même naïbit. Maman, tu es bamboka nyo c'est ça. 2024, j'avais déjà dit ça. 2024. C'est que maman a déjà. Tes mamans a te mettre au luka et au zoé. You know, suite maman. Ngai déjà naibi alliance d'angana nkolo. Dans 6 mois pe na kozo moi si na salinyo. Même quand tu lobby na tongo soki yo benginga, moi si moi bien za na ko pesa. Te ngana ko pesa te bala lelo na boy retour non, te nazuka exemple. Donc c'est-à-dire na kozo lelo. Lobby na tongo na yebisi na zo reverser d'autres. Avant mon nga pe liboma parce que rien n'est mort. Okay. J'ai une maison. Voilà. J'ai un travail qui me paye très bien. Non, maman, non, t'as dit faut double d'autres. Oui, t'as dit quelques salutations pour te comme Nasuka. En tout cas, je salue maman Belvi Kondi. Na salué les sous initiative aux Zui à Kozongi sali sous les orphelins, na ba orpheline classe au pied au PC bango ba bourse. Au lobby était l'osso et aussi la saute au lié air dans zonga boutique à la ranzala mais ok trop loin pour dire qu'il faut assurer lobby nabino mitou nabino dans quelque chose de bien a eu plus de 100
orphelins oyo apesi bango bourse afuti ba frais scolaire na bango aye lisusu na ba orphelinat atikeli bango ba enveloppe pour bazwa moi moyen ya kozwa moi uniforme na quelque chose. Maman Bellevue, que le bon Dieu vous bénisse. Maman Bijoun Ketani, maman Zozo, Tata Poefa Pekato, Jenny Bête Industrielle. Bino ba union so beaucoup zo di baku ya Hollande émission. Oh maman Ursule Péchango, je vous salue mon boutou. Non c'est la candidate au soleil qui dit nana, la douce. Le mat dans le noir. Na linga bango mi. Maman top wato. Lobe ko le kalelo. Lobe ko le kalelo. Mona ba maman. Mona ba mère. Donc ça dire donc ngani azabo so simbi tadi na 15h. Maman top akoya mabe mama kalunga ye. Mama kalunga ye. Yo ana tangelo kalunga. Top Ursule, Dinana, Bellevue, Marina Laba, Mama Milo, Moseka, Aziza, Nani Tala, base. Presque ma maman n'y soit théâtre. Donc ce qui va y est. On va mettre dans déjà ça papel avocat nanga. OK. C'est quoi yebsanga avocat na papel. Nanga papa na mingi. Lobe ko le kalelo. Tadi nangana fonga ange mo mettre comme na suka. Comme na suka wana ça photo ça lobby. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si Dieu nous prête vie, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.